doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes, Nabiso Alelo ezali édition spéciale. Na kati ya émission Nabiso Alelo tozali kolak Sabino. Acte moko président de la République asali. Batumususu pe bakoki pe kokipete batiki yango. Po nayebisaka bino ke mutako za pesa na mbongo azala ba moyen mais akabarate aza motema mabe ezali ebele pe ya bato baza na ba mbongo bakabakate mais président de la République na biso acte asali na lingi na tia yango bato batala parce que boyebinga makambo ya ki tribalisme na linga kango te na 5 minutes avec César Ngadi na telemela kango pe na zo telemela ngo kaka ti lelo na koti kaka yango te bo moni tango Léopard et Betty na profité pour na féliciter vraiment équipe nationale na biso et puis entraîneur au bazu ana il faut batika ye pe muto ko mema biso na Coupe d'Afrique a mema biso pe na Coupe du monde et puis bomoni je ya ba Léopard na biso nde ba obeta kala po ba pesa ta dépasse ezalaki mobulu sikozo mo apenza ki ba bandi na sima ta ti ba ko chabi donc vraiment na profiter bomonaki et comment que l'on moneti bazo sala ironie bazo chola batu parce que bato mi balé ba joueur mi balé ba tchaki bi bazalaki ba luba mais ceux qui bomoni bato ba bandol ba bo tchasu tembe banani ba tibi parce que ba monaka makambu ebele le karaka ceux qui mulu ba sali likambo bato baza contre yango no moni bato ba bandoko publier bazolo bake ba luba mutu ba gagner cette équipe nationale wana ezalaki kaka pour na ko tirer attention na bato parce que buzo ba ekota ebele putain bazolo bake grâce à président de la République oui et ça grâce à président de la République parce que ceux qui équipe wana pour la rabolongo yeba te que président de la République a salé le roté na kati bongo comme a faute à président de la République il faut longo net président de la République mutu ati ba moyen ati ma solo tout que ça là donc président de la République grâce na yeke ba Léopard ba gagner so pe ba polaki bongo le ba faute na yango ndenge ba gagner ezali grâce ya président de la République donc sikoyo vraiment na zali ko lakisa bino bon moni bino moko na titre na bike makambo au président de la République a sali na mokati mbila boyebi mokati mbila nde ba matara na ndenga ba mboka bazo matana loko bo pour akoro bima bo bimi na se ezaraliwa mokati mbila azako mata musala na ndenga mesana abimi akoya donc nzete tubaya zaleki mutu moko il faut akufa président de la République ba bengisi awa na kisasa ba zuye en charge na l'état abiki boko landa bino moko na kati ya vidéo ndenga zali ko remercier président de la République on ma komi pe na titre na komi bino heureusement mutu oyo bachiboye azali muluba te azali mungala parce que soka zali ki muluba ngoko tala kaka muluba azo sauver ba luba yango wana na cheli bino po esala bino pasi parce que bino bolingi bilobela et comment net ceux qui ba nommer muluba on dirait muluba za rwandais on dirait muluba zali étranger donc nazo comprendre te nazo comprendre te na epsa kabino bato mususu ba inaka Félix Antoine Tshisekedi parce que ça muluba parce que na ndenga boulot penza ndenge Félix Antoine Tshisekedi fachi beto azoki mboka na biso ndenga azokumbela mboka na biso donc y a pas photo il faut to tche maboko azo deuxième mandat na ye asisa musani parce que na 5 ans asali kaka 2 ans wana et demi ezalaki po alongola système ya kanambe ben bato bazokipa yango te sikoyo na deuxième mandat bota na 2 ans makambo asali bon sikoyo na mandat oyo ya mibale oyo azokota mbala moko jucha akuti mbala moko donc parlement ya ye evandi abandi bulo mbala moko asala masolo combien mais batu kaka mitema mabe nazali ko lakisa bino botala bino moko na bilili bomona donc ndeko na biso oyo ya mungala ndenga kweya kiboyebi kenga na lobaka bekola batu te mais nazo loba ngo pona pesa batu oyo bakotisaka ki tribalisme bayoka kanda botala bino moko ndenga azali ko remercier président de la République ba beti pe histoire ndengi elekaki donc bolanda bino moko na bilili. On le surnomme le miraculeux. À 37 ans, ce père de famille
peut de nouveau se relancer dans ses activités d'exploitation des palmiers, le vin et surtout l'huile de palme. Pour comprendre son histoire, il faut remonter le temps jusqu'en avril dernier dans la province de l'Équateur. Un dimanche, la routine de Monsieur Amitié Niaïtoni de grimper les palmiers tourne au drame quand celui-ci fait une chute d'environ 10 mètres. La corde de plutôt sur laquelle il s'était appuyé avait cédé et du coup, il était en train de faire une chute libre. Dans sa chute, il avait croisé une branche d'un arbre qui avait transpercé tout le thorax. Donc, il était entré par la partie antérieure pour ressortir par la partie postérieure du thorax. Et du coup, il était resté suspendu à ce tronc d'arbre-là. Très vite, la nouvelle se propage. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui s'en est saisi, a aussitôt dépêché une équipe médicale spécialisée pour l'acheminer à Kinshasa. Une fois sur place, le diagnostic tombe. Plusieurs fractures costales, un fragment pointant vers le massif cardiaque, le pronostic vital est engagé. Après 6 heures au bloc, le patient est hors du danger, au grand bonheur des médecins. Le chirurgien ainsi que l'anesthésiste étaient venus de la France, réquisitionnés par le commandant suprême bien sûr. Avec le personnel de notre hôpital, on avait constitué une équipe qui avait procédé à l'intervention chirurgicale. Il avait duré longtemps, mais c'était un succès parce que les sites opératoires avaient été bien exécutés et aujourd'hui le patient a repris toute sa santé. Il n'a plus rien sur lui. Il est en train seulement de demander son retour au village d'où il était venu, impatient d'être revu, lui à qui personne n'avait donné la chance de survivre. Totalement rétabli, Amitié, comme son épouse, remercie le chef de l'État pour son humanisme qui vaut la vie à ce père de 5 enfants. Ce qui n'a pas vraiment, et puis, la famille mobimba, et puis qui n'a pas la moitié. Et puis, la chance de gouvernement, président Nabiso, l'école, dès que non, il a salinga pendant la CP Makasi. Et puis, la territoire Nabiso, et puis la province, la CP Makasi na Likambo, au président Nabiso, l'école a sali pour Nangai. Bino moko Cholanda, donc azali mulu bate, azali mulu bate, azali mungala. Po ekokoma bona monde bozoka soni. Bo comment boko imaginer président de la République Kinois atangana be kolo to atangana ba baton atangana ba kolo to boko boule que président de la République tribaliste. Mais zalakate. Donc au siko président de la République a aidé wana au ceux qui président de la République a kufa. Muluba, azali muluba, boyoka soni, botika makambo ya bilobela, botika makambo ki tribalisme parce que biso na Congo na biso surtout ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aza noko kinois, première fois to so kinois o toyebi place a kola, toyebi na ba chika tanga, toyebi ba parents na ye, toyebi quartier na ye, donc première fois to so présent ndengwana mais ki motema mebe tozali kotika te. Avant aussi cette émission na biso communiquer to pesa bino ka bobo sanate bobenga Hubert Kizela na Norvège oya ko aider bino pour bosa la ba conteneur ya makayabu ya ba Thomson na ba primoko ya C ba primoka kitoko azali ndeko na biso ya mobali congolais neti biso de père et de mère dont bobenga na numéro ya 0047 973 98 056 bobenge ako aider bino. Donc lelo to ngai vraiment to tie la bino parce que na yo ki saka bino soni. Parce que qui tribalisme ngai awe le kakate pe na linga rango te pe eko simbaka te na yoki sibino soni botali au président de la République a aidé wana azali mungala azali muluba te yango ne fallait na tiela bino boka soni na ba tribaliste oyo ba tiaka président de la République neti tribaliste. Donc vraiment Tokomi Nasuka ya émission na biso, merci donc de votre fidélité à Cléboa Original. Restez-y pour la suite de nos programmes.
congolais naye na Mambo Galaxy na côté poisson tala mbisi mbisi pe ya mwana te aza minere te aza mukolo ndobokoli yango familial botondi mbisi basangisa na crevette kaka ye mbisi basangisi na makemba basangisi na poivron basangisi na céleri basangisi na pomme de terre basangisi na munganza donc mbisi azwi vitamine baza lisusu na ngulu baza lisusu makayabu brochette otobengi kamundele mayebo yo biloko nyonso ya mboka pa Galaxy Mambo tozolia c'est Mambo Galaxy tozosala pana bana mboka yango wana congolais mpona esika oyo kolela or ke bacongolais toyebani osali 6 mois okundi na propriétaire tie mosapi na liso mais Galaxy Mambo 8 ans quel restaurant eza mosika te. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du wow. Après le lancement de la Cité Kimia, la société Kodiasimo présente le Square VIP Kimia. Parce que nous croyons que désormais tout Congolais doit posséder une parcelle en République démocratique du Congo, Kodiasimo facilite l'accès à l'achat de votre terrain en toute sérénité et surtout en toute sécurité. Dans le Square VIP Kimia, à partir de 5 000 $, financez votre terrain, puis sa clôture, et notre équipe s'occupe de sa mise en valeur ainsi que de toutes les démarches administratives jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. De plus, vous avez la possibilité de construire votre maison seule ou de nous confier votre projet immobilier. Désormais, que vous soyez du Congo ou de sa diaspora, avec Kodiasimo, vous êtes à la meilleure adresse pour construire la vôtre.
Kodiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de La Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Kilelo, quitte appart, pichu kitenge. Tu as opé appartement na kacha poto. Solution monani. Ozana posa ya salle à concert, salle ya mariage, pichu kitenge appartement. Osala location ya restaurant, obenga quitte appart, pichu kitenge appartement. Ozana posa ya événement, au défilé de mode, oh ba mama ba roya réunion, oh soki nini. Pichu kitenge appartement quitte appart. Ozana besoin ya louer terrain. Oh na bana otumbaka ntaba ngai na nenga poto zone industrielle. Quitte appart pichu kitenge appartement. Olingi ofungola ba bureau quitte appart pichu kitenge appartement. Numéro ya téléphone 0033 75 14 32 126. Benga na quitte appart pichu kitenge appartement. Olingi ko sala achat et lupangu na poto. Ozana Kisasa, ozana Ngola, pichu kitenge. Ba kitenge ba ebele me wana quitte appart. Check. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu oto zalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala nango ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur obiso to zalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozu okolisa yango na poche na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici kazo kende. Donc ozaka na besoin ya câble HDMI courant na internet. Internet est comme partout, courant est partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bango. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bango. Donc c'est relative ça ya Banamboka. Bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois. Au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai. Donc ezali ya étranger te ezali ya Banamboka. Avec Sepela TV tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Wami Business, votre agence de fret maritime et aérienne. Vend des produits importés, lait de beauté, vin rouge, blanc, rosé, sel, sucre, désodorisant, eau de javel, savon de Marseille, casseroles et divers articles. À Kinshasa, nous sommes sur l'avenue Maringa 83, direction Assosa dans la commune de Kassavu. Pour plus de contacts, appelez-nous au plus 243 85 018 22 17 0033 75 80 96 032. Wami Business, toujours la qualité. Sur Paris, nous sommes au 5 boulevard Ornano 75 018. Wami Business avec Mama Mireille Wankaki, toujours la qualité.
Chez Elbito Coiffure, toujours, ça marche comme ça là, avec expédition là. Toujours. Salon number one, chez Elbito Coiffure. Il coiffe avec sourire, il coiffe avec noblesse. Chez Elbito Coiffure. On doit mettre sur pied et mettre dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut déconstruire. Au sein d'un c'est vrai, tu